Bokoto, 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 Bokoto. L'air est grave. Le peuple de Dieu, l'air très très grave. Très très grave. Nege toyebisaka bino ke tozokende place yango oyo toyebisaka bino bandeko na ngai Félix Tshilolo abaki ya komema mboka na guerre civile. Tozokende na guerre civile, tozokende na kao. Tosengi bana mboka nyonso oyo baza na Lumbashi na Shaba na Katanga botelema bobanga bamilitaire wana batite bozwa milangi ya baessence botia yango na kati tokende na frottement tokobengana ye bandeko na ngai ya Katanga na Shaba na Kolwezi na Kamina partout bozali bosirese faire te bozala intimidé te kone nanga zo proclamer ndeko na Moluba Félix Tshilolo dimanche ako proclamer Félix Tshilolo dani kadi mamiso mavolo kone nanga kadima deni kadima miso mavondo ba génération moko deni kadima oaza miso mavondo oaza tribaliste oya tribaliser mboka oya pandi ba machine na 4 coins ya république ya batuti obino bomonaki bachine pandani na Bujimai na bandako na Kananga na Mbandaka na Bandundu na Sud Kivu partout balakisiki bayaki na bango koboma mboka tango tobando yebisa bino ke République démocratique ndenge bolobaka ce n'existe pas kuna yali rapport ya force so oza na rapport ya force nde okovanda mais biso toyebisi Félix Tshilolo yo na Mbemba na Peter Kazadi na Gentili Ngobila na ba Jeko Komulumba bo se préparer boko boma peuple wana mais boko kima kadima proclamer ndeko na yo ya Moluba ndenge bosalaki plan na bino proclamer ye mais boko sibi toyebisi bino mboka na boko zwa kao tokotilize ba force nyonso tokotilize ba force nyonso tokotilize ba force nyonso yango na bandeko na biso même ya diaspora so boko bime kosala bien bako proclamer dimanche samedi le 6 na porte d'Amiliti dans le rond-point Luxembourg so boko bime belé boya ko défendre ma belé la bino boya ko défendre liberté ya peuple ya bandeko na biso to seki na bandeko tout ya Bandundu o atangami azamo na Bandundu ovanda na Belgique le 6 boya o tout azamo na Équateur o ya bazomo na ndenge mboka na komi le 6 boya o tout ayebi kaza Moluba Bujimai ya Kananga alingi changement le 6 samedi na 13h 14h na porte d'Amérique boya oya yebi azali mwana ya bazai o babengi ba Congo mutotu aya totele matoloba non na élection ya Félix Tshilolo non na modèle ya fraude ona moyibi Félix azagagi te so le diaspora bobimi ata 10 000 20 000 libanda boko bouger ba piste ya mwana bandeko boza na France Luxembourg, Hollande partout. Sol Bokoya, le 6, samedi le 6, à Bruxelles, fiche yango ebimi, toko publier yango, biso musala na biso, tolobaki, toko lembate, toko informer bino, dimanche, na butu, Denis Kadima, a reprononcer ndeko na ya Moluba, bobi ke seni eza ya Baluba, Cour constitutionnelle ya Baluba, justice ya Baluba, ministre de finance ya Baluba, gouverneur la banque centrale Baluba, ba militaire wana basali ba Baluba, omusuba obenga force ya force progrès. Force ya fufu na masangu.
on va progresser dans le collier à Massango, na ba mwa ministre, il y a Félix Tshilolo, bango pe ba ozalana, ba kabeli bango ba machette, bana Kinshasa o bozana barumbu. Soki bobimi lendi te, boko sime destin na bino, bana komi na barumbu, bana komi na Kinshasa, bana Lingwala, bana Kasavubu, bana mbuku ya Bandal, bana Kitambo, bana Mbiza Ngalema, Mbiza Pompage, Mbiza Zone, Mbiza Makampagne, Mbiza Kichuka, Mbiza Telecom, Mbiza Pen, Cité Verte, Cité Mama Mubutu, bana Monga Fula, bana Rompo Ngaba, bana Yolo, bana Kisweswe, Malweka, Kaluka, Yolo, Limete, Kingabwa, Masina Nzili, Kimateke, Kinkole Maluku, Selemba Obumbu, Gombe, Toyebisi Bino Boui. Bokoma, destin na Bino. Félix Tshilolo, il doit partir. Bino Mobo Mondo na Bamboula, il va aller partout. Mboule Banaï, Longwa Tongo Ti 15 heures. Longwa Lobiti, na Tongo, Kisasa et Zindi. Même Mbongo ya Fufu et Zate. Peuple Nino Alingi Kaka Mona Rapasi. Peuple Nino Alingi Kaka Soufraka. Peuple Nino Alingi Bola Mute. Eza makamu ya Nzambe te. Eza makamu ya Yona ye. Bozwa conscience. Tolembi tribalisme. Tolembi occupation. Tolembi makambo ezo le kalambo kalamso. Nous sommes fatigués pour ça. Comme on a la diaspora, Boza la Belgique, marche dans les 6, Félix Tshilolo a tribalisé Mboka Bozo Mona. Tolobi baluba ya IDPS, tolobi te baluba noso. Nga pe na bakoka baluba, nana bokila muluba na ndako. Tolobi te ke, awa tozolo bande, Félix Tshilolo a tribalisé Mboka. Félix Tshilolo, il fait beau bima. Toyebisa kibino ke, Félix Tshilolo, a okene na mona makasi. Soki bobimi, boko kimisa ya kokima, baya Nzambe bakima. Baje na Burkina Faso, babanga kite. Baje na Niger, babanga kite. Ya Mali, babanga kite. Bandeko, mboke za ya kotekama. Lelo tozana, Félix Akaba mabele ya minembo epa ba Rwandais. Apesa minembo na maboko barubelwa. Yango bozobenga 145e territoire. Ça fait minembo ekoma commune ya Batuchi. Ok na mabele na biso tozana Batuchi Congolais bazalakate. Batuti Zaïrois bazalakate. Na momo nde tozo sabino. Mabele ya Bunagana, Kiwanja, Kayabanyonga, Ishasha, Bakota Masisi. Et ça la maboko a Kagame M23. M23. Bauti kozo jourier Félix Tshilolo bagige. So na yoki lisasi moko. Et beta na tongo na mo M23 babotoli. Ba localité. Moto lokuta. Moto mensonge. Moto moko muyibi, criminel, assassin, boko tikele moné na mboka boy. Mboka ya ndengona, bo tikele mo Félix Tshilolo. Yango tolobi, toza na commandé so, na greffier international di Bolombo. To pese le kumu na Seigneur Dieu tout puissant, tata Nzambe mutabénira biso, to ponaki to botama na mabeli onate, tozo mona ba aventure eleki ebele. Yango tolobi les 6. Bazo proclamé Félix Tshilolo dimanche na Buto, les 6 mototu to ya hotelema na Belgique, oto azali mwana ya Bandundu, région ya Bandundu, ovalaka na Belgique na France, na bima, o azala kata tribalisme te, bima yaka, o azala mokongo ya Bazaï, tozala bezo na bino na matonye na 13h, o azali mwana mungala moto Équateur, moto Ozaï, moto Kindu Manyema, Katanga Chabien, Boya, Toloba, non na Félix Tshilolo, non na Félix Tshilolo, yangona na pesi mbote, na ba martyr ya indépendance na biso, ya le 4 janvier, pour na tozwa pe, ba idéa na biso ba bimaka, ba bundelaka mboka wana, le 4 janvier 1959, tolongaka bitumba. Papa Lumumba Kasabu, ba papa Ileo, ba papa Kamitatu, bakedanga na table ronde, batikelaki biso mabele, batikelaki biso mboka, bino moko bozwi mboka, bokabi yango. Tozo senga na bato tu, oyo ayebaki ke
papa Kimbangu Mvulus Kimbangu alobaki bana na nga ya bilaka bakobima libanda bakoloba minoko nyonso bango nde bakotelemela mabe ya mboka na bango nde moto bakolibere mboka na biso. Mes frères et sœurs, nous sommes humiliés, tous en humiliation makasi yango wana tozie lelo po tobisa bino to courage bino moto moko akozonga sima zate moto moko akodécourager zate za bitumba to na komba tokolinga te tribu moko ya bangala est dominé pour ngana baka 26 provinces les 11 régions moko te bakoyi kunyatela bato babomaka bato nzala bakosaka bato soki batie immeuble moko couleur mboka bomeli mboka ya mwana yango tu ebale. Moi je crois lokumu na makila papa Mvulus Kimbangu, makila Patrice Emery Lumumba, makila ya papa Diangenda Kisorokele Danungana, makila ya mama Mwilu, ya mama Kipa Vita na mama Nosanzo, makila ya Bakandana Noiriti, makila ya papa Honoré Mwanda, cardinal Mosengu Pasinya, cardinal Echauna Malula, makila Dani Boteti ya général Ngwala Panzo na Bekazwa, général Baumba, colonel Mamadou Ndala na Moussa Mabe, Cédric Nyanza na Passer Lukusa, Monseigneur Katariko, Rosimuke Chimanga, Thérèse Kapangala na Eric Boloko Loko, Florbert Chebeya, Fidel Bazana, Alain Moloto Almat Tungulu, ba martyr Nyoso, Botelema, lundi début Tumbe Bandi, na 4 quoi ya République na biso contre Félix Tshilolo, Tozong se dégrouper des forces, ba Soudan na yoana, bala la Kalibanda pour na libela, mais à okuta na affrontement, ya peuple, ya mwana na pesi mbote et pas à commandant iso et quand j'ai somi mama Yoni Shibanz na pesi ope mbote a toza et pas à commandant iso toi qui kutala ina ya Edi Bolombo quand même to me ko la vidéo biso tout boyo kabango pour to ko avancer na pesi mbote et pas petit Moïse pour que tu longombolo licencié la science économique na royaume de Belgique mama Didi Asuta mabolonge inda to pesi mbote. Mon frère bien-aimé, Marouis Baïndé, Kombele Kelenge, Topé Siombote, Marouis Baïndé, honorable Alain Boyo, Maman Magimboyo, Napé Siombote, Napé Simbote, et pas Maman Béatrice Loko Alek Nabiso, Napé Simbote, et pas Maserati, Maman Kipa Vita, Napé Siombote, Maserati, Maman Kipa Vita, Napé Simbote, na Maman Mungala na Lyon, Mbote, Nabiso, et pas Mama Déboulonné TV, Mbote na Blaise Landala, Place Ozali, Bon Mabata, Akseniwa, et puis ma combattant fantôme na Mokili Mobimba, Boyeba ke situation à Mboka, Tozo Kende na guerre civile, Tozo Kende na sécession, Tozo Kende na bitumba, Oyo Yamakasi, a gagné que élection, a jupe élection, mais bato balingi ete bino mo mona ki akena bazayi Tshilolo peuple a fingé partout akena Kindu ba fingé caméra kena Kisangani ba fingé partout na babuni na ba lisala lelo lobi ya kuvanda na minduki. Mais moi je crois il y a aucun dictateur oyo avanda na ba garde corps. Kadhafi akufa yemoko, Mobutu akufa yemoko, Omar Bongo akufa yemoko, Ali Bongo ba otolongola ba garde ko ba baluki ba kim. Tomoni changement na Niger. Azala ki na ba garde ko mais batikala ata ko beta lisasite. Tomoni changement na Burkina Faso, tomoni changement na Mali, tomoni ba changement na Makamunos. Bandeko, il fait utiliser violence. Tozo senga bino bandeko na biso ba diaspora. Soki boko bima bakoko na biso bako sepela. Soki boko vanda kaka. Botiki la Tshilolo, biso to kolemba te. Ata 10 personnes to kotambola kaka. Ata 10 personnes to kotambola kaka. Mais boye bango ke mboka leza biso nyos to yaki poto tikala na ba cimetière
ya mindele te tolobaki ntango tobimi toye koluka mpo lobi tozonga mboka mboka wana eza ya moto moko te moto moko akobangisa moto mpona makambo ya mboka aza te bino tu boza bakolo mabele mais botelemaka meme bokosala mboka wana boye te mboka grâce ya mboka wana nde bobimaki boye na Belgique boke na France na Allemagne na Asie mais makambo na bino mboka boza kosinteresse nango te makambo ya mboka bolingi te makambo ya mboka bozotala bino moko ndenge mboka ekei bozotala ndenge bazoboma moto bozotala ndenge baviolaka bamama na monde entier bato bateki mabele na bango ezaka bino bakongole bato makambo eza koterese bango te biso boyina biso te biso tobundelaka mabele mpo so obundeli bokete eso lobi eso akozalaka te moto moko aza internet te ngai na kokufaka lobi eso mpe akokufaka edi bolongo akokufa tokotikela bana na biso mabele nini yango wana komanda eso ya edi bolongo so na message opesa bongo opesa komanda eso. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup na merci beaucoup na Bokecho Yambo. Merci beaucoup na commandant Iso, ninga bibiso. Et pas il y a Yunish Banze, la femme intelligente, oyo azana magazine balé mobimba na mboka oyo ya Alost. Yango moni il faut comme ça maman ya boye na misela bazali ko sala bazali ko tombola lokumu ya mboka. Il y a biso diaspora congolaise, diaspora consciente, oyo tozali awa na mboka Belgique et partout dans le monde. Voilà, donc le sac on a Marius Bayende Kombolengi, le sac on a honorable des honorables Alimboyo Yamama Gimboyo, le sac on a Jali Mundela Bangwandi, le sac na ba maman nyonso oyo balandaka biso awa na kati ya Bokoto TV et puis na chaîne ya Facebook ya Commandant Iso et puis na chaîne ya Edi Bolombo greffier international officiel le sac on a bien nyonso ba maman Mazirati ba maman de Bolonais ba maman Balé Zahir ba maman Kenya Musoko ba maman Mongala ya Brigitte Mongala Lydie 2000 et consort sans oublier maman Béatrice Lokwa. Bande konangai. Biso to abundeli na bino. To yaka awa pona lokumu te. To yaka awa pona prestige te. Soki to se déplaçaka. To sala ba kilomètre. To za ko dépenser énergie na biso. To sala ka yango kaka pona mboka na biso pona mabele na biso. République des Zaïre, où il y a République démocratisée du Congo. Tout ça, là, quand on a peuple nabiso, peuple zaïrois ou peuple congolais, ceux qui font la nenge wanate, dans les kamama belé, dans les kamouya, il y a peuple. Je préfère rester chez moi, tranquillement, en train de boire ou de manger quelque chose pour nous autres. Donc, biso de Toliawa, tu yaka ko bunda pona boka. To yebi sabino boye bande ko ngai bula na biso awa. To yebi sabino boye. Biso ko tutoloba ya roté. Na kasi écouta la Bible. Ou be mutu o ya loba. Le monde appartient aux plus violents. Le monde appartient aux plus violents. C'est-à-dire quoi? Ce qui biso le loba congolais. Ce qui biso ba zaïrois. To boyi ko bundela mboka na biso. To boyi ko sala quelque chose. Ezala awa na diaspora. Ndenge wa yeba yebisi binoke, il faut to bima le 6 le 6 janvier. To bima biso nyoso. To ko tambola à partir de port de Namir. Ti na nini na place de Luxembourg. Hein? Non loin de l'ambassade ya RDC. Et que bino bolingi ko bimate. Wana kutu, ezakutu, violence te, ezabitumba te, mais to bimakaka nombreux, ba mon abiso est belé, ba yoka biso, na batoyo, soit disant bango batraza ko konza mokili, communauté Union européenne, bango bazali parmi bato baza ko diriger mokili,
bamona biso bayoka biso ke babele na biso to boyi bato mosusu bazwa yango bavandela yango mabele wana eza ya biso mabeto malamu. Alors bino tout ça ko senga na bato baza na conscience, bato baza na conscience, le minimum possible ya conscience boko ko sala na yango bande ko na ngai ya ke mboka na biso eza ko kende ba tche biso ba Rwandais ba tuti Rwandais ya mokili mo ya Afrique ba lobi fu ba ya kufanda wana. N'oubliez pas que Angleterre na Danemark ba signé accord na Paul Kagame ya Kigali ya Rwanda pour ba réfugiés nyonso ba demande d'asile nyonso oyo ko la refuser na Danemark ou na Angleterre yaba nilotique. Je dis bien yaba nilotique, c'est-à-dire ba tout yaba Somalie yaba Égypte yaba comment yaba Soudanais yaba batu ya Érythrée yaba mboka et en plus na bato bakutaka ba Yémen ba Afghanistan ba nini tout ça ba signer ba contrat ba mboka na mibale ba signer ba contrat na Hippolyte Kanambe oyo alingi a détruire mboka na biso, a détruire a bomber même race na biso, a éliminer race yaba autochtone, donc biso ba original ya mboka wana a tie la biso bato wana parce que yaza ma belete a kucha bato wana akiruka mabele na Brazzaville. Voilà, donc bozomona ke Hippolyte Kanambe oyo yaza na kinga kati azam mutuna ye neve James Kabarebe bango na bango ba Rwandais. Donc balingi nini ba komisa Afrique centrale wana et comment mabele na bango parce que bango ne bato ba nimeli mindele ya communauté internationale bango ba nimeli ba sali la bango musala wana yako boma biso yako exterminer biso yako génocider biso poto sila na mabele wana. C'est ce que vous ne comprenez pas, peuple congolais. Bino moza ko comprendre ya moté bolingi ko bina bolingi ko yemba to boyite bo sepela to boyite bo yemba suri likambezali mais oyo yako bina pendant que mboka na biso eza ko kende et que plan machiavélique wana ba sali ya mona ndenge biso to bo sala makambo ya mboka na biso baza ko falsifier histoire. Yaba koko na biso ba Kasavubu ba Lumumba nani ba Vuluzi Kimbangu ba Kipa Vita ba bundela mabele na biso tozwi nango indépendance malgré que ba pesa biso indépendance ya mobimba te mais tozwa nango quand même indépendance bino boza toujours na kobu liloba nanga ya wana ezali kaka ke le monde appartient aux plus violents. Tant que vous ne voulez pas retourner la violence, donner comme réponse la violence contre les bateaux bazako assassiner biso ou bazako boto la biso babele bosali yango te eza mawa ebele. Paul Kagame a eu 25 millions 25 millions chaque année pour azoka ba nilotique à côté de bango soit disant que bazoya na Rwanda mais akoya ko implanter bango ko installer bango na kati ya Congo parce que bango ba espace tina boyoko ba Sarkozy ba tukilikili ba Macron ba tukilikili ba ya kolobake Congo eza munene, il faudra quand même qu'une partie et ba tout concéder on ba Rwanda na ba Burundi ba nini tout ça bazo zongo avec violence ne moni bazako boma biso Paul Kagame auto ça ba déclaration kala mingité que général na yo ya siko ce général d'armée na yo ya siko alobi que ye ce qui Paul Kagame nommé ezali pour ayako amema violence na kata Congo et non na Rwanda ba ya boma biso na Rwanda bino et vous trouvez ça normal bande ko ngai tout za batu ba rezonaka botika non makabo ya ba o ya bilamba ba grand prêtre ba nini ba ambiance ba nini ezana tina moko to za ko l'exalaire ya kubimisa bambongo ebele pour ko pesa batukani ba fali ba farira ba jibira ba tout ça pendant que biso ba ndeko tout ça ko mbongo ya buda bitumbo
faut retourner la violence d'où il est venu. Et il faut tout bunana bateau. Et ça m'a cambié bitumba. Et ça m'a cambié que yo yako seka seka yako tala na misu. Et ça m'a banakin bakino botelema. Félix Yewana. Pour le basco m'a cambié y a élection. Bon moni Félix. Bon le baki na biso na 2018. Oh dekonabiso. Ah ça dekonabiso totika ikaka totala kosala. Les losus Mouto a bomi plus de 200, 300 sans qu'on compte Félix a makilé la maboko a bomi kaka 5 ans la sali a sa bomi la ko tolo 6 000 7 ou 10 000 personnes il y a pas congolais. Félix a même le tribalisme. Félix a même le division, a même le bokabwani, a même le babiloko ya ndenge na ndenge. Il y a le kouta, ma mensonge, matin, midi, soir. Et vous trouvez ça normal. Moutou azako kosa, n'est-ce pas belé, à kosa l'embate, bino tout le monde est normal. Pourquoi bino ba congolais ba bolingi kaka makamu yemabe? Bolingi makamu balamute, moutako memelo makamu malamu bona yemabe. Moutako ya mboka na aya na tasho ko investir na ndenge ya bien, bozo mona yemabe. Mais vous avez dit ma salité, il y a ma bota la élection oyo, l'élection oyo penabo, bo jiji en ndenge bino moko, bino bato bo vandi kuna, bozo mona bato azu tamula na machine ya vote, na bandako na bango. Bozo mona peke bazako compter ba voix na bino, bazo kamata ba voix na bino ba boaki, oyo ya bango moko bazako voter, mutu moko bazako voter, azui a tondi si machine wana, hein, a tondi si programme tout, na ba vote na yimo personnel. Pour nani, pourquoi Félix Chilombo Aleka a eu une élection en 2018. Bon, on est au clair. Pelelo, il va me bandima. Qui va y ba kuiba, bazoa ya kuzoa. Bato va pesa bango là, ba kinga kati wala banin, ba olo belabino polele, ba pesa ya pesa. Azali illégitime, illégal. Lelo oyo. Po ye wana atingami lisusu ke atikala po bandekolo ya baluba oyo ya bandekolo ya baluba ya mbujimai ya IDFS bandimi balobi ke soki otiki biso to bata ko beba il faut za kaka wana donc ye andimi a fraudé lisusu na élection ya mbalo et vous trouvez ça normal po elaksami déjà na nini na mokili mobimba que même bateau va voter même pas 5 millions. Bateau va sali vote pour la voter même pas 5 millions. Na mboka mo na étendu 2 345 000 km². Moins kilomètre carré oyo ba uti kolongola oyo ye a cédé Bunagana, a cédé Ruchuru, a cédé Masisi, a cédé Bakiwanza, a cédé a cédé Sikoyo Goma. Et puis tout ça, plus de 100 millions, tout ça, 100 millions d'habitants. Mais vous vous rendez compte, l'élection ça va prendre moins de 5 millions d'habitants. Dans un beaucoup de 5 millions, tant que ces on peut pas 3 millions. Oyo, bato yo bakayi ko voter. Et tout le monde n'a pas voté. Bon, on est bien que bakangi bazokanga bureau de vote, ba machine wana, si ba bourraki ba bourré na banini na ba bourré ya mona na vote na bango personnel ou perso bazosala na kata ndaku bato bakoya na bureau de vote ba voter mi balemi sato. C'est comme la 10e personne est bloquée parce qu'ils ont déjà voté. Donc, il y a bato ya normal, il y a opposition, bato ya nini, ceux qui zala kalamboka baza ko voter. Ba vote ça la déjà na kata bandako. Mokili mobima e moni yango. Tolo bana munoko nini bandeko na biso. O boza ba catholique, batu ya SCC, batu ya suki ya batu suki ya moe suki nini. Bo moni biloko nyoso wana. Toza na posa ya vérité et yebana. Vérité et yebana avant proclamation. Parce que bo pesa mona mobali wana chance de susciter. A bombé bino pendant 5 ans, ce qui est qui est, à ko bomba bino les sous bien. Place beaucoup monde vraiment que à ko konza bino na ndenge bango balobaka, ba yé pour na ko nyata bato. Bandeko na ngai, il faut toujours senga na bino. D'ici dimanche,
Parce que proclamation, il y a le Kouta, il y a Moyibi et Kosalma dimanche. Botelema na nenge moko ya kosakana te na Katanga mushimame bandeko na biso ya Katanga mushimame bipe bozali botelema bana Goma mushimame botelema commandant so yo lo balabina na Swahili ayo lo balabina na Swahili so tozela impulsion ya Kinshasa te pour la Kinshasa mabatro tozela impulsion ko uta na est impulsion ko uta na Bindo bana Goma bana Nord Kivu Sud Kivu bana Katanga botelema l'élection oyo ezali na configuration oyo bino o biso ko imaginer te ezali na configuration mususu ya ba escroc ya ba aventurier ya ba meurtrier ya ba criminel de sang ba criminel ya économique oyo ba yibi bino des milliards de dollars trop c'est trop. Donc, il faut botelema. Banakin. Botelema. Biso to asuna choate. Botelema. Bomoni bino moko. Bolinga nzela élection. Boni résultat nango. Nzela élection. Yango yo résultat nango siko bomoni. Oyo tolo bagrabino yango wana des vérité. Mais le ko na bolinga ki élection. Montrez-nous que bolinga ki élection, mais ezala na ndenge ya bien. Donc, ceux qui ba yibino ba voix na bino, bobiman et belé Bozélate, kaka, pas proclamé. Ceux qui vont moniquer Bobima avant, ça, Bobima. Ou alors, ceux qui vont la plan à Bino Bobima, kaka le jour où on a pas proclamé, Bossale Léamo, Bobama militaire, on a été à Félix Chilo. Basa Mouké, Baleki même pas 10 000 ou 20 000 personnes. Bako Kima, Bako Sale Loko mon côté. Bako Kima, Bako Sale Loko mon côté. Hein? Ba fidèle, il y a commandant ici, na Facebook. Botelema. Ba fidèle ya Edi Bolombo. Botelema na Facebook. Bo panza ba message. Bo benga ba peuple. Bo téléphoner bango. Na ba moyen nyonso na ba réseau nyonso. Bo téléphoner bandeko. Ba telema na bitumba oyo. Parce que to komi na suka. Yango na pona ko suka sa tobi la bino rake. Bo ya ebele na le 6 oyo. Le 6 janvier. C'est un samedi. Tous à la ebele. Tout tambola. Pour donner l'impulsion. Hein? Une bonne impression. Il y a peuple voilà quoi au téléma et plutôt l'accent moki mobibake il y en a marre tout le monde a comme élection de Salama pendant que beaucoup la biso d'aller occuper et que tu as besoin beaucoup la biso il faut biso moko peut profiter d'un beaucoup la biso comment moki mobiba balingi biso to profiter européens américains tout ça on est tout ça qu'on profiter na richesse na biso ngo peuple tout ça ko kufa na nzala tout ça ko kufa na ba mbula na ba mai na ba catastrophe naturelle et vous trouvez ça normal ya mona to bina que la violence et il faut que zong ça violence par la violence donc to bima to bangelo comme côté a to bangi olobi que oh zo banga ko kufa mais ko kufa kaka to ko kufa kaka voulu ou pas na ye kuna biso tout to ko kufa. Donc les Camerounais na koyebisa bino yango en tout cas au mana iso maloba mboka yo zo maloba au continuer pour mobiliser peuple pour to yebi ndenge to suka te mais to là c'est quand même une volonté conscience ça. Merci beaucoup. Bingeto yebi ne to suka na besoin Félix Okima tout moi gagner le peuple azate donc ko suka combat ezala mingi pona ba résistant pona bato bazana dynamisme ya kobunda combat ezala pona ba cité bandeko na biso na lingi na bandana na bandeko na ngai na pesi na mbote pa ya grande dame Yoni Shibanze place aux Ali toujours na Kessin Strat 92 na 53 bisika toi na kati ya restaurant donc dans en plein restaurant donc et pas ya la grande dame Yoni Shibanze on a numéro 92 toi na 92 place restaurant ezali bandeko na lingi na loba boye bandeko na ngai na lingi na bandana ba militaire tout au bazana kati ya bandeko ba militaire tout bomoni c'est dernier temps bomoni ke ba militaire ba osala rôle ya makasi na katia ba mboka nyonso oyo za ko connaître ba dictateur lokola ba Chilombo. Je ne pense pas que biso to ya ko pesa bino leçon vie o boza ko mener et ko pesa bino leçon ko leka biso mais biso to za ko yande ko lamusa bino boye ba ke mboka wana ceux qui ont bateau baza minimiser baza saboter le coup la militaire baza et pourtant bateau bazo pour faire belé ils a bino ba déconnexion ba militaire toujours c'est que pas la bino ba militaire congolais besoin conscience na moment oyo mboka ezali
la situation où ils sont responsables. Et les responsables, ce sont des militaires qui ont sauvé tant de crises et des politiciens. Ce sont les militaires qui ont ordre. Les militaires congolais. Tout ça, c'est pas la première des choses, il faut déstabiliser Chilombo par tous les moyens. Parmi la stratégie, courageux vous avez des roquettes. Vous avez des roquettes à la maison à Bima. Boye va place va bâtir va essence et tata. Alors parce qu'il faut que ce qu'on va voir tout oyo, il y a qu'on a que nous sommes capables de déstabiliser Moka, il y a qu'on paye ça moto pour Chilombo a lutté à payer sa moto va militaire congolais. Ouais, moi aussi moi qui n'aime pas musique. Va militaire congolais. Bandeko. Boza est belé, boza n'a pas moyen, boye ni bâtir va essence place parce qu'il faut que tu aies Mboka na chaos. Comme ça à diriger Mboka ils na chaos. Hein? Les militaires congolais. Boza 2 ou 3 4 boye bi batio eleki musu na moni eleka côté ya Kingabwana na nini na comment na poids lourd bani. Bo beti yango roquette. Comme ça essence et koko aider bino bien pour la koko kimisa Chilombo. Boye bi ba station ba essence place ezali. Bande comment boko fanda mutu moko pamba un vendeur de pizza. Aye kaka boya tomber a comme comment on la bino pour diriger bino bo fandi kaka boye après à ça pour manipuler bino beaucoup fa na nzala ati ndaka bino na forme ke de okufa comment ba militaire congolais beaucoup za ba militaire beaucoup donc risque à monde entier ba militaire Afrique mobimba ceux qui batani ba tangi militaire congolais ba mona ke boza bas et pourtant boza ba commando et belé boza bien formé ba militaire congolais boza belé boza bien formé. Tous les gens qui makolo tous les vrais militaires qui sont formés par le maréchal, qui sont pété 20 ans. Dans 20 ans, c'est quoi? Ils ont 40 quelques d'années. La 44 d'années, ils sont capables de pouvoir roquer, tu as essence, déjà, ils ont la bombe de l'essence, parce qu'ils sont obligés pour dévoiler, parce que tout le monde qui Chilombo a poussé par ton extrémisme. Tolike toko tamakambwana. Bandeko, tolobi boye, ba militaire, tout oyo boza qui formé par le maréchal. Naba oya sika, oyo boza capable, boza 2 ou 3, bomonike boza capable ya ko beta tio, ya essence wana, ya munene wana, utaka soki matadi, soki wana. Bonyata yango. Bonyata yango, bandeko nanga, eza parmi ba stratégie ya guerre. Parce que tout côté na guerre na Chilombo alingi ko kende na nega calme te akena ba élection ba bétier pas Katumbi a bétier mais comme un message na zo na Moyibi alingi a s'imposer na Moyibi ba militaire tout ça l'appelle na bino so ki bomoni ke bozala ba makoki eza muke et pourtant bozangi ba roquette te bozangi ba roquette te bozangi yango te. Bon beta ba tu as essence wana na ba pompe essence bon nyata yango boyebi eza ba bombe ya ndenge nini parce que faut tokende na ndenge wana il faut tokende na ndenge wana peuple zaïro parce que effet ya kofanda kimia koyoka mawa oh peuple akozanga carburant peuple na zo kufa na ba forme tout na ba nzala na ba nini ba militaire congolais boza epelé boza na ba biloko na bandako na bino aucun à côté moko eza isolé otali tio place eleki nyata yango roquette ekopanzana comme ça moto wana ko aider et ko déstabiliser mboka parce que bazolinga ko ya ko boma bino à côté si ba mercenaire yemo ko andima ki na France 24 andima à côté si ba mercenaire et pourtant entre temps bino moko boza mal payé à côté si ba mercenaire Zimbabwe Burundi boza mal payé, mais les militaires burundais, ils ont foutu $1,800 par mois. $1,800 par mois. Et pourtant, les militaires congolais, boza mal payés. Pour la sécurité, mais pour la vie, mais pour le pouvoir, il y a dictature, il y a imposé bateau. Ils ont foutu les mercenaires chers. Ils ont français 9 000. Il y a un français, ils ont foutu français moko $9,000. Yemoko andimaki na France 24 qui a bombi bango soki na kibomango soki wapi. Mais comment ça se fait que yon militaire congolais aux a moins de $100 aux a souffrir
Après, on va kobima même ok kobeta bande kona o fimbo, kobeta bango masasi. Mais toujours c'est un vrai patriote. Peut-être boye ba ki technique en beauté ou bien boye bango. Biso toujours pesa bino ba vraie technique parce que il faut ce qu'on a là que ça bino que tous a rappelé la technique de guerre. De Golangai. Luka Mulangi ya essence, tia sucre na kati, tia essence na kati. Avec coton moi ébélé. Denge baza ko denge bayaka kawana, oh baza ozu essence, tia sucre une partie, na essence na coton. Bande ils ont moyen possible ça batouana, bango baza ko ya ko boma biso tala ka fayulu kaka vanti la bomia, ba bomi bak. Donc pour na biso ba jeune bazo kufa ka venir à lobby, chilo masa ko boma bango pour na ba intérêt na yemo. Il faut qu'on utilise que tous les techniques. Il y a la guerre, il y a la guérilla. Bon, tu dois utiliser tous les moyens, des militaires. Tu dois dire que Chilombo, la première des choses, Naza Koya pour la problème de la Katanga. Chilombo, c'est très dangereux. Très dangereux. Assopi ma militaire na Katanga. D'ailleurs, nous avons dit que avion moko pe bungi boye, ba wana ba kufi ba kende na ni felo. Ba militaire on a si c'est vrai, na yoki ka tonov mo avec 300 militaires ba bungi, bo kende na ni felo. Bo kende ba na ni felo tout droit na kana e kaka bo kende na ni felo. Bo limui. Bando ki bozo kende ko boma pa. Bande comment ça se fait que boye pique ezakana. Na problème moko eza entre nos frères Luba. Il y a Katanga, les Katangais et les Kasaï. Vous voyez que le conflit, c'est depuis 1960. Le conflit, entre les deux peuples. Mais Chilombo a vu un militaire. Et ça, c'est des bataillons, des bataillons. Tout balou, a tindi, exterminer les Katangais. Parce que les militaires, tout bataille, qu'on a une image, ils allaient, ils la Chiluba. Bataille, pas la bateau, ils ont et ça vrai, et ça m'a camboté tout ça pour alimenter entre nos frères Kassaïens et les Katangais bayo kanakate. Mais à titre de bataillons et de bataillons, oyo baza constitué kana bande kuna ye ba luba. Ba kende kuna ba kendo sani. Bon kende ko sala nini donc bolingi bo se venger pour bokomi na nini na nikolo moto mboka, bo simbi manduki bo utiliser ba moyens ya l'état pour na ko exterminer nos frères Katangais. Les gens qui ont héros Katangé Mwaza sous Libanda té, batutu bakomi na bandako, banani bazo circuler, les militaires ya Chilombo oyo baza armée, soit disant que armée nationale, ou que eza armée tribale, botindi bango ba kende ko maté pour ba Katangé batele maté. Bandu kwa mkatanga. Bandu kwa mkatanga. Muta shinyongo peshe, bishi botutu batoto en 1900. Souffrance le muko nayo. Il faut que tu aies Mkasai. Il faut que tu aies bote qu'on a souffrir. Mais à moins que tu jamais bantu ba menine ba kwe ba mi dominer Congolais wote ko libre à la fashion na penda. Katanga anazi kwenda Mkasai, Katanga anazi kwenda Kisangani, Katanga anazi kwenda Manyema, anazi kwenda Equateur, Kasai anazi kwenda fashi yote. Mais comment ça se fait que Chilombo aye ko alimenter tribalisme, armée comme tribal? Dia ko maté mo banduko etu ba mukatanga. Mina shika ko mamambo moya ba force kama ba tigre bani muna pasha kujidefendre. Atezi kuatilia tribu moya hivi ou bien province moya kwa yone wengine. Banduko wa mukatanga. Muna pasha kushimama, muna pasha kujidefendre. Hakuna mtu anakataza mtu ende akekale mu Kisangani ou bien akekale kama ende Kolwezi ou bien akekale Kinshasa. Non, tout le monde est libre. Mais façon ibanduko wetu ba mkase banaanza kwa kufanya non hapana kunapasha kushimama. Tunajua kia à partir de 20h déjà bantu ma 18h bantu te mu manyumba. Shiku bata proclamer ma élection yake ya Bwiji. Chie tunasema mwenye aliganye ma élection c'est Katumbi. Bakatange munapasha ku défendre victoire. Les Kivusiens, on n'a pas besoin de défendre des victoires de vérité. Les Kinois, vous devez défendre la vérité. Katumbi m'a gagné. Oui, m'a gagné. Katumbi m'a gagné par élection. Beaucoup ça l'a boyé. Premier mandat, ça y a Mouyibi. Au lieu qu'on soit deuxième mandat, au lieu qu'on s'impose, Moutoumounia soit moni place, Félix Azor de Kabasa Kololae.
balingi yo te mais olingi koya koimpose bato victoire ya Muyibi na bilan moko eza catastrophe élection catastrophe biloko nyonso catastrophe mais olingi biso yo moko olobaki te soki oéchoué kosisa guerre ya est ya mboka ça veut dire oéchoué mandat na yo mais olingi ocontinue lisusu yango naza kosenga na bamilitaire congolais toyebi ke boza faible mais bozangi baroquette na bandako na bino te azwa mbuma bozangi baroquette la première des choses bo attaquer ba pipeline oyo mema carburant essence beta yango mbuma di po eleki bombe bande ko ngai eleki bombe au moins kende ko luka o botinda biso bande ko ngai commencer par ça ko déstabiliser bo beta pipe ya essence pipeline bo beta yango bande ko ngai stratégie moko yango wana bokomona ke akokuka même ko diriger mboka wana te comme ça na ba moto wana tango bando boum bokomona ke Chilombo bokomona ke mboka wana bokomona ke eza na Katanga eza la partout station à essence il faut attaquer tout ça il faut qu'on bête un roquette il faut qu'on bête un roquette parce que vous n'avez pas d'autres moyens à utiliser moyen seul moyen en attendant que tel ça bon bête ma pipeline ma roquette et ratakate et ça c'est dans la carte qui une moto kaka et là comme ça tout le monde a pays où il y a dirigé par la force au bomina mboko ko tribaliser mboka oyibi mbongo sali na campagne lelo na banque nini nationale asisi mbongo tout na kosa na mboka campagne électorale. Moi je pense même ba elemba mbule za koya soki to komi na ba élection normale candidat présidentiel il faut déjà à déposer même 6 mois avant à déposer. Comment ça se fait que oza candidat soit disant candidat à présidence ya Muyibi aussi si banque tout banque centrale tout aussi si en tout na kosa na ba campagne mais justifier son bon bossa na campagne au ministère wapi ba ministère qui 1,2 milliard $. Mbongo ya peuple 1 milliard à justifier bande konanga tozo continuer na koloba kotika Chilombo na mutu ya mboka peuple zairwa eza toteki mabele la première des choses Chilombo aza mutema mabe azolinga aleka par Muyibi azoleka soki aleki kaka auti déjà komatisa salaire ya ba député 33 000 amatisi déjà député alongo na 21 000 comme na 33 000 corruption soki aleki kaka mbala moko azokende na ko changer mode ya scrutin donc ça veut dire ekolongwana peuple mutu avotaka et kokoma mbala moko te peuple a voté ba député va voter président pour avoir que asa popularité il faut changer yango ba député a ko corrompre bango bon voter ba député va voter président et boyebi ba député na bino comment bazalaka corrompu après a ko changer lisusu mandat oya 5 ans ekokwea akolobane ke oya mandat ni scrutin ya 5 ans ici oyo ekomi ya sika il faut mettre 7 ans peuple congolais après bon on a ke bato mususu baza ko soutenir makambo mususu o bon on ke muto azo boma mabele Chilombo bokoti na kati ya to omoni tokoti na guerre na bino o eza isu ya ko bomba te toko soutenir mutu nyonso ya ko bundisa Chilombo toko soutenir mutu nyonso on dit bien mutu nyonso ya ko bundisa Chilombo parce que Chilombo azo mona ba toko ba bolole o gagner te o sa ko imposer batu ba élection tala ko nombre de machines au bakangi na bandako normalement bandeko ngai tokende même na classe tango tozali ba classe botanga bakangi ko na feuille ya tricherie kaka biso to bengo ba cartouche bakangi na cartouche kaka pa professeur abandozo banini azika feuille na yo 0 libanda pour na examen ça est mais botala nombre de mallettes au bakangi na bandako ya ba malette wana ezalaka nde na maboko ya seni malette wana ekomi ndenge nini na maboko bato qui est responsable de tout ça est-ce que bomoni même cour constitutionnelle na bino elande depuis ma malette ezali na dépôt nini nani apesi yango na ba mot de parce que chaque malette eza na code eza na ba mot de passe nani apesi bato wana ba mot de passe ba se retrouver que mutu na mutu ama voter na ndako après vous avez Chilombo gagné l'élection.
bato tout bakangi bango na bavalise wana bango tout baza kaka bato ya Chilombo baluba ya IDPS boza pe na soni te boza mboka yango bolobaka ke bo ba démocrate après boza pe faire ke to gagner ba élection donc ba preuve ya muyibi o bakangi bozo mona siko bozo minimiser yango bango etali bango te c'est faux boza ko minimiser yango boza miyibi ya ndenge nini bande ko tozo sala niko na continue kuita bandu kwa Monikasi bandu kwa Mkatanga muntu ashemi yongo peshe bandu kwa vi maiche ko moya de gagner ma élection c'est Katumbi na gagner ma élection bandu kwa Mkatanga mnapasha ku défendre vérité muntu ashemi yongo peshe shiko te tuka en 1900 kama muntu ana gagner il faut kumpatia victoire yake. Comment vous avez gagné ma élection? Vous pouvez m'indiquer dans mon Katanga. Vous n'avez pas gagné mon Manyumba. Banduka mon Katuba, mon Katuba qui sanga, Katuba Kananga, Katuba 1, Katuba 2, Washi, Batota mon Kamalondo, Batota mon Janja, Batota mon Kenya, mon Golf. Dit. Et qu'on a proclamé dimanche, on n'a pas chaque chimama. Tout n'a pas de combat. Tunaanza nabo guerre muntu yote bobe na mabunduki na muntu yote anapasha kukamata kintu kya kujidefendre nacho muna yani bintu kali bana defender kanaka na tunalomba benye bote bafaka ba armée mupike ba pompe ya essence mupike ma roquette la première des choses pour déstabiliser mupike ma pompe ya roquette nini yote ma roquette yangu chini si c'est possible RTNC ezo roquette bande ko boza na pembeni ya aéroport si c'est possible boza na moyen tout bon beta tour de contrôle parce qu'il faut tout l'examiner ba technique de guerre pour la déstabiliser nyamao ya ningo ka saki biso tout ya ko accompagner bango na vie pour bato ba souffrir hein ba militaire bozali boza na ba aéroport zinga wana pour moi ko lobela bino na technique pour to éviter yango tozolo ba clair mais to éviter ba volontaire bazali beta tour de contrôle kete quoi c'est fini bo beti yango bo peti ba pipeline wana bo peti OTNC wana ba roquette parce que toujours quand on a mbutu il faut toke na mbutu bo gango ela la kata tu as besoin de guerre civile wana toza besoin il faut ela la tout ça makambo et faire ko bonde la trop toza to bundate to sa lelo ko boyete mais hier ça ko s'imposer Chilombo bazo memela biso violence azo memela biso violence pour biso ka tona ba bongo te pour tona ba bongo te nazo me ma violence on n'a pas yebi ke yemo ko azana danger bale ceux qui ba leader oyo bazana komba bazana ba bongo lokola biso boye tozala ba mbongo bango basimbaka bozoka ba stratégie tozobimisa ça c'est là boza besoin ko kende ko luka ba bombe belé te bo beta ba pompe line so il pas so ba pompe line so il pipeline ils en English bo beti ba pipeline na ba pompe essence ba militaire to yebi ke boza belé bwana souci ya mboka boza luka bosa la quelque chose. Mais toujours ce n'est pas la bino. Bo déstabiliser Nyama o ya Chilombo. Beta pipeline wana bo beta. So que bo beta moto epeli. So que boza ta 4 et 5. Ya roquette esenga musika esenga pembeni te. Roquette avec 100 mètres bo nyati yango. OK na yo etike bo pela. Etike bo pela. Bo yo ke la mama nini est-ce que bo tambola bo yo ambila bo tambola mituka. Boyoka kaka solo essence bato musu batambola mituka ba député yo moko oyebi ata prix ya carburant. Pourquoi est-ce que boyoka la moment bande kolanga tozo senge pa na bino il faut tokende na guerre oyo ya kolobake mboka ngo komi ya ndia diriger yango bande toza biso toza kolobake Félix mandat oyo akende nango na tokende na toyebi ke soka kosala ngo mais akende na sokate toyebi ke soka kosala ngo yango tout ça appelle la militaire tout congolais. Bande kolangai, vous avez mal payé. Vous avez mal payé. Mercenaires congolais, les français au Congo, vous coûter 9 000. Mercenaires burundais, vous coûter 1800. Mais yo moko vous avez même à $100.
mais aza kotinda kabino na est kuna bisika baza ko beta e pa ya M23 bisika a prometaki bino ke soki na yoki ata lisasi moko bande ko ba beti kuna ce sont des tonnes et des tonnes ya masasi e betami chilo mazo bouger même te chilo mazo yoka matin a prometaki bino soki basali yango le 24 atini regarde mes lèvres regarde bien s'ils ont seulement chilo boni farceur bon fait passer golo jamais vu hein ayi c'est que soki ba beti yango le 24 le 25 nazo beti parlement na Tcheminduki bandeko ba beti ba militaire ya Chilombo na ndenge ya blague te ba militaire na baluba ya ide ba boto ifela ba territoire ba boto linenge za boye ba tongo ba komi pembeni ya Goma à 10 km ya Goma Jean-Pierre Bemba na mweke makambo na moni awa eza ya solo te bandeko na mweke makambo la tangi awa eza ya solo te Jean-Pierre Bemba yo vi na omumbe ozaka prison makambo ya Beljo balobi akufaki wana balobi akoyaki batangi Peter Kazadi na Jean-Pierre Bemba na kofuye na information soki eza vrai mais soki eza vrai Jean-Pierre Bemba yambalo kobima te yambalo kobima te peine prescriptive tokolandia na information wana po alobi union européenne moto elobeli yango mai na tokolandela yango nani soki eza ya solo biso nde tokoya kolivre yo okanga yo biso misato tokanga yo singa na kingo na makolo na munene no okomi nango wana mbalo pino kotika mama ligiana mpo na libela il faut que nokufa kokazambemba oyo mwanasemi obiki mwanasemi bakundi ye alobaki baluba oyo baluba bandeko na biso donc problème eza wana batoyebisi bino ke balingi baproclame baélection na bango motu nyonso ayebi ke Tshilombo aganyaki te mais c'est le début du commencement de la guerre début ya commencement ya déstabilisation tozosenga epai ya bandeko to ya Katanga moto oyo aganye baélection tozotia mai na monoko te c'est Katumbi bandeko ya Katanga bandeko ya Bandundu bandeko ya Equateur boyebi bien ke bovotaki Katumbi na bato mosusu mais moto aleki bavoi na bango tout c'est Katumbi biso moyibi tolingaka yango te bandeko na ngai tozosenga epai bandeko na biso ya Katanga moto aintimide bino te makambo bango baye na minduki kuna mpona koya kosevange soki makambo ya 1960 na ya 90 bakolonga te soki armée oyo bango bafabrike yango Edi Kapende sala attention Tshilombo akosimbi biso mama na touche oyebi ke makambo nyonso ayebaka te mpo ntango peuple wana kobima bino bokobeta masasi suka nango Tshilombo akoloba nini nayebaki te mpo ye nyonso makambo elekaka alobake nayebaki te salaire na ye ayebi yango te bana oyo aboti ayebi nombre na bango te papa na ye ayebi ye te mpo nyonso alobaka ayebi te ntango ye atindi yo atindi yo na Katanga Edi Kapende ntango ye atindi yo na Katanga est-ce que s'attendre au cas où peuple wana bimi bobeti masasi qui sera responsable po peuple na biso akobima Katumbi lakisa mpe oza mobali olobaki bucheche tomona siko bucheche awa olobaki ke bucheche bande ku bucheche ça veut dire coup de tête bakatange bazalaka pika bucheche pika kibundo asi atandi yo bango bazalaka oya azolo bana kobeta merci abeti yango mona alobaki bucheche ana ba coup de tête na Katumbi lakisa batoke pe oza mobali tomoni Fayulu ne bayibaki ba élection awa akomeli biso kaka vérité des urnes Katumbi tolingi oyoka na monoko no vérité des urnes te tolingi nde toyoka ke tozobunda tina suka makambo ya vérité des urnes o cour constitutionnelle tolingi oyoka yango te Katumbi okayaki ba élection oza na mbongo Katumbi oza na mbongo armée baza ebele wana baza impayé baza mal payé
Katumbi utilisait mbongo mutoyo, il faut aussi la nae. A gagné que Fayulu a gagné mbongo te. Katumbi est multimilliardaire. Tiens mbongo militaire congolais a na moyen te. Azana bilo wa kodia te. Tiens ba moyen bino pe ba militaire congolais bo kanga bo tia songi. Soki ba bimeli bino boy na mbongo zwa mbongo bo solola. Bo solola. Chilombo oko diriger pouvoir oyo muibio oko diriger yango te. Soki bango bakokoka te na ba moyen ya koya ko beta ta ba pipeline. Biso to ko utiliser ta ba infra na biso. On demande ça là. Toko ndima toko luka toko en tout cas soki bakoya ko kanga biso parce que comme bino bolingi ko monela peuple ana po peuple ana za pacifique. Alinga violence te bozo monela ye tolingi to ke nisko na bino na guerre économique la violence toko beta na ba tapi soki communauté internationale et résoudre les problèmes oyote ya ko isa ke Chilombo n'a pas gagné les élections boye baké ba pipe soki line wana tout il faut boko banda bo souder le lolo bito beti boko contrôler ngo nyoso te ba militaire o boza côté anzela ba Congo boza bo beta yango ba roquettes bon bête en ma roquette parce qu'on doit changer le système de guerre. Comment beaucoup kanga peuple en otage comme ça au gagner ba élection souffrance à peuple aux hommes en voté dollar le coût qui a qui n'a combien 17 et comme ils sont qui 30 bon promettant qui peuple en massamba tino massamba to moni en voté bon promettant qui sont au béton et monalité besoin qui mbongo ba ko somba ba Thompson na Namibie so so ngwe yate. Oh, tu compromettes la ligne ya ba Congo le biozo cha élection courant avant nini boke de ba élection ba Congo bon moni courant avant le 8 bon moni courant oh boni lo kuta boyo tu ko yebisa biso soki M23 meki kaka na yo katali sasi na okende ko tia ba avion et ba roquette la ngai ko beta na ni na Rwanda M23 beti sasi mon côté abeti ba tonnes et des tonnes ya masasi mais tu lo mwa koti na kati lokola koba Chilombo bima kendo beta olobaki ko beta Kagame okotia banini ba soki ba sol soki soki ba yana tendo beta Rwanda to mona tala farceur moko boye ozo ko intimider ba tuna lunette regarde mes lèvres ngo kanisa ina soki ndenge nini la ko binga mbeba tama olala kisama tama la seba nango yakina Belgique masanga na masanga chimère blé obosali chimère boni muyibi boye peuple zaïrois, tous on continue à mobiliser. Tolobi boye, c'est le début de la guerre na Chilombo. Les Konanga il va militaire, besoin responsabilité. Besoin responsabilité, il y a pas acte de sabotage. Parce que boye bibilo kwa na soki peli moto. Ils a plus électrique même à bombe. Comme ça total a ndenge à diriger mboka na moto à les autres. Pour boza même la camion ya ko boma ba moto wana te boza ba camion te soki ba pipe lwana e peli boza na moto te boza na nini te po bokende ukanga kuna utaka kuna nyose ko banda roya po esila ka ezane lote Chilombo okima mboka wana bande ko tout boza na même moral que biso même esprit que biso ba militaire bo beta ba pipeline en attendant les avant vous. Que Dieu vous bénisse. Ouais, non, naningina cha nano. Naningina cha no petit dans mayo. Allo bien. Un tricheur. Oui, monsieur Félix Antoine Tshisekedi, président sortant de la République. Vous êtes un tricheur. En 2018, vous avez bénéficié d'une tricherie électorale. Nous pensions que ce n'était pour un temps. Ce n'était qu'un hasard. Mais cette fois-ci, en 2023, vous venez confirmer que c'est votre nature. Vous êtes un tricheur. C'est ainsi que vous étiez incapable pendant ces 5 ans de vous opposer aux voleurs et aux tricheurs. Parce que vous êtes de la même nature que eux. Mokonzia Moyibi, Mokonzia tricheur. Regardez la manière dans laquelle les élections se sont déroulées. Regardez comment les élections se sont passées. Un déroulement de tricherie, un déroulement de voleurs. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi,
nous n'avons pas peur de la mort. Nous n'avons pas peur de vos militaires, nous n'en avons pas peur. Et vous nous retrouverez sur votre route, puisque vous ne pouvez pas continuer à détruire notre vie. 5 ans, ça suffit. Ah oui. 5 ans, ça suffit. Cette fois-ci, nous serons devant vous pour vous barrer la route. Vous et votre envoyé de Kadima. Vous et votre envoyé de Kamuleta. Vous et tout ce monde qui sont derrière vous. Bemba et les autres. Monsieur, vous êtes un tricheur. Et cette fois-ci, nous ne laisserons pas la tricherie passer. Nous vous rassurons, on n'appellera jamais à l'apaisement face à la tricherie. Voilà. On n'appellera jamais à l'apaisement. Monsieur les tricheurs, un président tricheur, Félix Antoine Tshisekedi, une honte pour Papa Etienne. Vous êtes Papa général, il est Moïbi. On est mon Tshisekedi. Il y aura comme on a mon Tshisekedi. Peuple congolais, levons et barrons la route à ces tricheurs de Tshisekedi. Merci. Bravo. Tu vois, on a moins en abissou. Bravo. Bravo, Sadate, Tala. Tala, c'est au Tchéboué. Tala, Batumbia. Ah, Bozoa qui. Nous sommes à Botumbi, dans la circonscription locale. Tala, Tricheria. Un candidat désiré, Voilà, tout Tchéboué, rapide. Et puis, un Batumba qui a mon fils. On est Batumbi, ma machine. Comme moto totikaye badeko diaspora les 6 samedi biso tuna porte na me les 6 oto teka bambam yango yawa tala yango foto bundisa ye les 6 kadi mandekona molu bazoproclame nege baokanaki yango natiaki tala moto lokola kadi motu moko elongi lokola moto abela bwaki na komwana motu moko lokola bela bwaki nde aza na retard wana bamashine a vote okoka kotriche te mwana sembe avakata motema atekaki testament kodi mwana sembe bakufaki toka no témoignage ya mwana sembe Balouba, Bakimonzi, plus tard, ils sont tellement tribalistes que les gens sont passés mon imperium, sont passés à mon léno, Moka et Mopanzana, Moulouba, Azali, tout tribaliste. Donc, au formé, ils sont plus tard à Bakimonzi, Kassi les notés. Les bandés qu'on a batoto mwana sembe akufi kaka na komo na otilolo bandeko na ngai boki komanda eso ezalaki tukutani toaki kotala na komanda eso ça fait oyo komanda eso azalaka awa na loste ye na mama Yunishban abasi mama bazelati kipa vite olandi biso mama Mungalo olandi biso mama Debilo olandi biso batutu bolandi biso les 6 samedi tozobenga bino na Bruxelles bana tout ya bandundu bavandaka na Belgique soko oza moto ya bandundu ya région ya bandundu likama mabele yango soko oza mona Bazaïre mona ya Bazaïre ya solosolo kolo mabele samedi le 6 mona Équateur mambenga pilipili libende tozozela bino le 6 soko oza moluba ya Bujimai ube ya Kananga ozo bundela mabele tozala bino besoin bande konanga mutota Kisangani boyomba bana Kisangani ozaï tozala besoin da bino le 6 bande konanga Kindu Maniemba kuna place commandé sauta mutoke boye toto Maniemba azala bazala esclave abatote bana Maniemba tozobenga bino bande kona biso akatanga na Shaba tozobenga bino biso toyini kaka 11 régions bakamabina ba 26 provinces toyebi yango te tindela nano Moïse Katumbi message atolingi oza makamba ko constitution nakalisi bolandaki quand même Olivier Kamita tolobaki cour constitutionnelle les a tribalisé Séné les a tribalisé basengaki article 64 neka commandé solobi Katumbi Tiambongo
Angers, Mbokelala, toi la maison Mbokelala, tu vas dans la moto à Boété, puis je peux te commis, tu vas qui 6 mois baluka 9, 2024, on travaille tes petits le pot, biso fait tozonga, Obligé. biso 2024, Nambula wana tozonga, tobongisa kisasa, topesa peuple bilanga, peuple alia, peuple alia, peuple akoufi ebele, tozala besoin, failli continuez bitumba, bino tout, ba docteur Denis Mukwege, bino tout, pas de négociation avec Félix Tshilolo. Transition ça Félix Tshilolo. Transition ça Félix Tshilolo. Botikala malamu, tukutani na pourquoi na Bokoto TV na 21h30. Merci beaucoup. Le sang.